est-ce que Pakaloui a un mot à dire dans la famille à Chico? Pakaloui peut se décider à faire quelque chose sans l'accord de la famille? Oui. Mais il y a matanga yo moko no koko. On va dire quoi là pour demander ce qu'on monique honorable hier. Parce que papa ngana vota ki yo Azala makamso sata muninga na binote. A muninga na binote. Commune no zo banate, on vota ki na mwamba, on vota ki place ni zo banate. So monique honorable moi. Maman na loba makam ko sala ki lo jour ya bembe na ya mobali ne ngoyo. Maman na loba ya ngonga na mona na misu na nga. Tala, botika papa masumu tranquille ko. Botika papa batu azape na bana, abota pe bana ope baza ba intellectuel. Et Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est propre, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bambote na bino nyonso, ba meilleur vœu, ba bonne année na bino 2020. Année pas comme les autres, donc quand des mafa lobby, donc to pesi bino nyonso merci, ba ono so bolinga biso ba tutu en tout cas bo soutenir biso na musika, o botaki ko benga ko tuna miata programme majou ni boye ba belé quand des mafa lobby lelo ba to panza teke. To panza teke po ngana yeba ko lobe pia vana loba na kenda ka na source ngalo ba biloba loba te na na TV po na ba biloba loba po lo mina regretter te ngana loba ka yango puis ba to batala so ba so ba te bon baza wana po na ko sala analyse et puis ko comprendre makamni to loba mafa fongo la base to fongo to leka Bana poto bana ya partout to kosana ka te to kosaka batu te to kosaka public na biso te. Premièrement entre parenthèses, il y a Marambo, il y a les cas qui entre bana poto na ba artistes et comédiens. Tout mécano ko éclaircir le moko. Les artistes comédiens ba ça ba mendianté ndenge lobami. To ça ra musala na biso. Bible écoute ba tu ba oyo kutu ba batanga mingi ba lobaka l'ouvrier mérite son salaire. Donc na kendara cop mo na bureauté na kendara côté kanazando te cop nanga eza micro na caméra. Donc so na simbi micro nanga ke fan nanga mo boneti tinaka bongo o aza mon sang. Abengi nga mama na oyo kate mutu moko aza koto aza poso bwaka ye moko tutina solo la ko kabite so lingi ndeko nanga bwaka yo tinda autant. Donc so mutu adanga na bwaki yo ce n'est pas dit que na sengi yo na za mendiante te na sengi droit nanga. O pesa nga yo fele te soki na bwaka kayo te. Omoni mutu apesa ka mutu na intérêt mutu na monde ya intérêt et comment na ba domaine nyonso ngai ne naza pona survivre eza musala nanga yango nde osaki mafatala ta mwa pantalon jean yango nde kosaki na cha mwa perruque yango nde kosala boy siko yo yebisanga tango yo ye artiste bwaka ngai na bandika ka maître Guy chinois motema ya mama Sandrine Boluku lobi nango batu bakubi oh ndeni lipape kata na boye mobwaka batu moko boye bo musala ngo ya yo za na valeur te apparemment nze musala na biso za na valeur te po musicien na yo kata bwaka mutu na nyongo bon ça dépend relation pe to rectifier ma mususu ça dépend relation netinga ndeti tinaka bongo na ko bwaka pa pesi nga mbongo te mais na ebi ke na ko za na problème mo so na bengi tina asunga nga po na yo na bitu na monde intérêt parce que neti neto za boye biso ba artiste netinga koloba ken boye na batu mususu oyo ezaka ki libanga nani nete bezaka kindeko atakutu na che batu nanga ya mabanga oyo ya mbongo mais omona mususu bata ya banga ya mbongo ave bima ya bimi déjà ya bimi donc ça spontanément so na no po za muntu la kana ola mukana kana aloko ba ya jisenzengo papa na borega na kata Paris un homme le plus sérieux donc dans un cause la bovandika boyebi ke na boka ya jisen na ebi kata lobi na kuna libanga nanga epolate na olela ngo kaka maître Guy chinois na ngana loba mama bata poto nyoso te ba réagissa ki bongo ezala ba oyo ko certainement te bazala ba kota rendre na batu oyo ba réagissa ki bongo et puis nanga eza wana eza na ko bani mutu na mutazana ndenge na ndenge azula kama makambu na ye mutu na mutu sepeda kiteke na titide o biso to afisha ki kuna basa libre
ya kosepela te na attitude tosalaki ngai nazoboya te mama naoboya te s'il vous plaît Aminata nga naoboya te nga problème nange eza tomelangeaka makambo te pourquoi kozwa loso kosangisa yango na madesu saki moko basangisa yango soki ebeli mpo balia mais pourquoi madesu ya mobesu na loso ya mobesu bosangisa bozwi masango na madesu botie saki moko non soki mutu aza na compte à rendre na mutu leka na teva Aminata kosakana na ngai te oza mama yebisa ngai penaka nde toza bwe mutu moko bwe mama Olive bengi oboya yaya mutu oboya za te et puis ndenge eza na politesse na ndenge ezaka so mwasi ya mokonzi atelemi to mokonzi atelemi yo oza na droit ya ofanda te wana droit ya ofanda te mwasi ya mokonzi azobina yo telemi na logique on dirait ezaka impolitesse te bon tozaki na matanga mais baartiste toza na eleleli na biso tolelaka na ndenge na biso sikoyo lokwa toza na makambo wana neti makambo ya matanga ya shiko efingisi baartiste na façon moko tu peux pas voir l'idée voir même na basi na biso moko tobali bamanke biso respect kaka mpona makambo ya matanga ya shiko mais lelo oyo soki na ye naye kolobela makambo ezoleka nayebi te non tozala na bato nga akufeli mobali na nga lelo lobi nasali 62 émission nakufeli mobali na nga lelo akoti na sa mabele lobi na tongo nasali 62 émission soki combien d'émission pona oh c'est que mutu anga azali na valeur te mpo mobali oyo anga papa bana nga so akufi ngai fatu nakeno na coutume na biso ya baluba otelema te bando ofanda ye makono tout droit soki esengi osala 1 mois soki esengi osala 2 mois il faut lela mobali na yo il faut olela mobali na yo yaya napesi nameki oloba no likambo oyo ezoya pakalowe asalaki pakalowe alobaki naza na katikati na kote ya mutu te bana poto bana partout tout ça non analyse est-ce que pakalowe aza na mot à dire na kati ya famille ya Shiko pakalowe peut se décider à faire quelque chose sans l'accord de la famille hein ce qui pakalowe asali atangi nini c'est que ça oyo ekomami biographie na ye parce que biso to sengi biographie ah mama Aminata mwana na biographie biographie mwana ngeza ota siko ngai fatu qu'est-ce que j'ai à voir pour na kene ko changer biographie oh Aminata pesinga pona mwana na ye et maintenant qu'est-ce que pakalowe azo sala na likambo oye bien botika no pe maman livre tranquille ko botika no pe maman livre tranquille aza pe na oya ye pe makambo na mutu to komo sakana pe na mama ngolo kola komi jouer na biso mutu olala lamuki maman livre fait to ka fait fiant maman livre fait to ka fait azala makamso sata muninga na bino te amuninga na bino te oh nga mobali na nga kufina bana na ga mama lopango mama ko kaba na ndama bete le pango so senga o senga le pango on a disconvient pas lelo mama Olive to tata mama Olive te bato moté malamba zebele o ba cause bazala rapé ba pesa ka balinga tam so balinga balo ba ko mona mangote akolu ka tam sa sombelo ata mabele moko bo pona bana mako somba ka pona bana no mi balete parce que Shiko sa bana belé oui pona bele mais yo na matanga yo moko no koko o vani di kola pour devoir soko monika honorable aye osaka papa ngana vota ki yo commune no zoye banate o vota ki na mwamba o vota ki place ne zoye banate so monika honorable moi makambo na wala makambo ko sala ki lo jour ya ebembe na ya mobali ne yangoyo makambo na wala yango na mona na misu na nga mutu ta yebisi ngai koko so ki monika honorable papa ngana vota ki yo oh qu'est-ce qu'il y a à voir na kati wana yo vota ki kotika ngate pardon velo pesa na maboko na nga moko yana sens te so monika mutu papa ngana vota ki oh finalement vota ki combien de députés au longolo to ça l'émission ba tunyo balobi après liwa mobali na yo est-ce que ba comédien ba ki komona yo pour ba peso quelque chose wanga nyongo nié mais ma fa alo balikamo so ba kenda ki toté parce que ma fa ba kenda ko bandeko eloko ezoka musanga parce que mutu akufi lelo car le même lelo wana yo lingi ba ya ko luka yo non déjà na nubiso ba to travailler na protocole totikala ki wana ti po biloko batu ezalaki wana bana poto bana partout botala ki matanga ya Shiko bomona ki organisation bomoni combien esalami wana likamune ti mbonga mama Olive apesa ki mbongo balie mama za zoba te
c'est une femme intellectuelle. Aza moi sur mutu et salaka. Amoni bakawane bimie belé na ba. Ezaka ba artiste comédien partout. Ceux qui maman les gars qui appellent si mutu mbote. Et faut abat déformer ngo qui ba ya qui ba yiba qui ba nini. Oui maman tali abino. Pour na makelele ezala te lokola maman malamu aluki achaki mia tous les deux côtés. Maman azumbongo na ya pesa ki maman li va pesa ki mbongo $10,000 pour na kolela ndeko na biso Chico. Mais condition ezalaki ngai na tie mutu wana bosala na ye makambu ensemble que je profite de saluer maman Angèle Kanam tozalaki ko travailler na maman Angèle Kanam na Dafeza donc ceux qui bokei botuni eloko boeza combien eloko boeza 100 toye tokakoli otoni mama toye boye yaka mama ye moko ya asali bino bozwi facture bozwi sikoyo baoyiba mbongo ya mama na sens nini tozaki otambola accompagné na petit frère ya Pululu nani Mwalim tozaki otambola na Mwalim aza wana bino bato ya internet lokwa bolinga boyeba makambo allez chercher Mwalim botuna ye tokendaki na Mwalim tokei gouverneur abengaki biso na hôtel de ville Mwalim était là présent ayebi combien gouverneur a pesaki ayebi combien gouverneur a lobaki ayebi nini elekaki ba dépense tout et loko moko te échappaki Mwalim parce que Mwalim ngaza zoba amona ba oyiba mbongo yaya na ye ya matanga alobe loko te na famille na ye mama Mwalim aza na ebiti tala batu musu baza ba impoli franchement baza vraiment ba impoli après matanga Pululu zela bébé tikali ko kende sou pas kokoti tango to silisi matanga on était obligé à koluka ko encadrer biloko et tikala ki ba salaki ke ba misusu ba kende cimetière te ba misusu pe bazaki na ba moyen ba transport porter neti biso bato tozalaki na kata protocole on ne pouvait pas bouger tozalaki wana na bato ebele toane kotala biloko et après toyaki kosala réunion totali tosalaki dépense boye tozongisaki boye moki oyo etikalaki tala botika papa masumu tranquille ko botika papa bato aza pe na bana abota pe bana ope baza ba intellectuel azaka punda na bino te soko lelo la muki olingo manqué papa mafioto olingo manqué papa mafioto mais vous êtes des impolis bon banda théâtre lelo lobby bon mibali na bino babandi théâtre lelo lobby to papa masumu abandaka biso to bota maka déjà papa masumu atika lo gérer mbongo te atika lo sima mbongo te bandeka kopesa ordre papa to ngi to sala bo ça va bosani bosala papa to ngi to sala bo ça va bosani bosala siko mbongo papa masumu ayibi ale ya yo zalaki na preuve yaka na ba preuve ozolakisa ke papa masumu mbongo na nga yango oyo nga lokwa nga na bomaki mobali na nga naza na besoin mbongo na nga boye olobi yango ti Chico atiki bana ebele bapanyaki bana na bango mpona kolela na bango ensemble sikoyo lelo soki eloko etikali 100 francs tozwa 100 francs na nyonso topesa mpo yo oza Aminata mpo yo ka moto boti bongo pano nyonso bayaki na baza bantaba non Aminata yo ozwa 50 francs mpona mwana na transport okende Mambweni yo ozwa boye Maman a memaki Chico na libumu ne pendant 9 mois. Pasi o maman na za na ngwe msunga na yo toza na ngote. Le prévane botala ba vidéo bo mona attitude o maman na zaki nango. Ngai banda kore bima. Si muko bakunda ki na tikalo mona maman na place a olo batama longa te. A te présenter mutu so apesi mbota zongi kana si. Elle est tellement affectée, elle est donc azana souffrance maman boti mwana mais soki batuni azoko kolobate mais yo mwasi to kufeli mobali na sawana na kwa tena liburu te honorable na vota ki yo kotika nga boete honorable na vota ki kotika nga boete o swani si batu nyonso bazala ki wana likolo bana na ngai basanga na bana sikote na lingite comment ça fait mutu na mama na ye na boyi mwana moko za pasa ko manga bandeko ngai boyebinga na makambo te conseiller dis boye binga na makambu ya oloba ote kena vanda na banda oloba boye zaka na makambu so elekaka bo na batukutu ba chroniqueur ba yebi ke na ngosa ba émission te ya ambezanga zanga tina mais so na lobi lelo eza quand même que ya la blo mususu comme ko sukisa motema comment c'est possible nga ce qui me fait mal eza
na koufeli mobali lelo lobby na sali plus de combien des émissions. Et puis bango yeko comme taso benga ba journaliste ne ba ya ko sala na émission. Et puis na kata ba émission na soki obi o tirer attention et loko yebeta masete zakara mbongo. Et puis bana chiko mpona yeba c'est important té. O ba c'est important parce que bana o ya yeba. Ngai batikeli nga base. Mobali na nga kufi atikela nga base. Bezani atikeli nga makambo nini. Aya peut-être to sa ne tata pas jouer alors ya. Ndeko la ngai na moi si le kwa yo. Je te comprenais à tout et surtout nous avons soit nos biens, nous avons besoin de conseils, mais ok mon pandi. Le bas de collaboration musicien, aux obéta ma bé, obéti ma bé. Tu devais avoir le temps, il y aura les lana no mobile, non si ça matanga. Basili ça kamatanga, so si matanga. Après au luki, t'as la place soyo. Maman aussi ça n'a pas tout pour ça qu'on sunga yo. Pour mutu mon enfant de oh moi c'est ndenge ni na mobile la kufi lelo ya bando ça ba émission boy. Ata zaki na on poche okanga. Na ina lobelo mo boy. Na émission mon atala ki balobi na yeke après matanga ba comédien ba yo tala otalobi ata mon côté. Ba benga lelo shiko nani collègue na bango. Ba lingaka mobile na ngate kutu ndenge za wana mobile na ngaza kiso ba check mobile na ngake quelque part bango ba ndeko effacer ka ko mobile na ngai. To boité wana soke sala mekisi ya solo te nzamba za lokumu mais eloko nga nazo lela pasi wona za nini yo koko olobi ke ngande na za awa batu théâtre ba yeko tala ngate biso ma faza wana ko bakutini ko laksa tana ba message to na association na biso ba benga association de femmes to za plus de 200 quelques personnes to sangisi mbongo na biso pour la fin du mois to ya ko tala yo koko to bi veuve pour babala yo te oza mwasi bota na yana biso yana nga ya na biso ni ça bota na chiko mais abali yo te mais au moins le ko bofana kinda ko kufi na maboko na yo veuve o biso to za ko reconnaître za yo to zo mbongo to sa nini to peso siko na makambo ne so yo bimiso ba yo peso te so jour to yo peso le kana te po changer maloba kasi to tunati jour to yo peso mbongo ala le kana te fa changer maloba ke te ba yele mbongo potona monta auto kataki auto le lokutu na tongo mama Zida na zo insister bon pesa ba mbongo to si ça fin du moto ke ne kotala moi si na biso onde ko na biso atikeli biso pona nini boye ndeko na ngai et puis est-ce que mutu nyonso ya kaka jour moko de ceux qui ont eu problème aux autres la ka ba nyonso ba ya kotala jour moko te mutu na mutu azana ndenga zo bongisa mutu ko le bate nous avons le temps après na oye bandeni ni okiko makambo eleka nanu mipepo eleka nanu ma chérie patience na vie patience tu dois apprendre à patienter motema moto ça la ke lokote oko perdre likolo ya koloba loba ata soki ozo senga mama ngo lupango tu penses que ne sengeli oyo mama zo kala lopango pe mama ngo pasa zo batin asomela ka pe bana ka oya yo botina shiko shiko atiki bane bele so mama osomba lopango mama yela lobaka mama tala biso mulongo shiko atikeli ka bane bele somba ta le place ngo ezala bana nyoso comme ezala bana nyoso mais ozo wela ka bana no parce que même na fleur osombi balobi que te bana shiko bale gobi fleur na ngai eza pour bana ngaboko eza pour bana shiko te koko mama moi makambo na oloba so na kosi bafano bazaki tout autour ya podium bakoyo koloba ti bakomo oloba babi mais boye bise moi si so akufeli mobali alobaka mingi te koko ta ozangi maîtrise olobi mingi ndeko na ngai pona yo shiko wana koti na belé do ezana ngo poso to le la shiko bale maloba shiko ke shiko na la netoko shiko na la te bilamba nga ezama mama libala la bino teli biso na oyebi adage moko papa wemba loba na sima ya matanga ya questeur aloba lobi matanga esilaka pa bapaya mais pa bakolo ndako esilaka te pa bakolo ndeko matanga ezwaka temps biso tokoki kosisa matanga mais yo okokai kozwa ta 2 mois 3 mois obakomo le bayango mois sango bakomo luka yo tokende to luka ye leti ngama afo na ba fan na ngana pesa bango mbote na États-Unis Dorcas Dodo na Morette bakundi pululu na koluka mbongo na pesa yo en tout cas lokola yo ebika biso ba congolais confiance ça rappelle soute o me ma caméra ti et pas moi ça pour le que pesa ye quelque chose o ngana kutinda ba femme ya États-Unis ba ono so ba kangisa batinda e bango moko basaka ba to benga nga lobby po ba yo ki passe na ba mission o moi si ya pour la sali ya ko loba boye pourquoi pas tomba tuna question bande ko ya pour bande ko pour ya musala ba yo ko talo tete no ba yo ko tala ngate mais peut-être ba ko ya ko tala nga sima déjà peut ba yo tala ote prévenez yango na ke musikate oyo za liste yango yo
Moi, l'histoire. Tu as plus de 5 quelques femmes. Tu as un bon pour te faire yango. Association de Bassignon sur le théâtre, femmes artistes, tous les artistes, maman élève, maman, oh, elle est responsable de tout bazar. Dans le maman, pas prof, yango. L'histoire de ce mona, et ça batou, ba combat batou. Oh, bah, ça qui va mon bazar déjà en ordre. Vous avez listé. Dans ce docteur, il y a maman, Zidane, n'est pas insister que les 30 oyo font du mois, tout le retour que la moi si il y a pouloulou. Vraiment, au salib, so pas si moko. N'est-ce pas que mais en tout cas, la zone a posé à l'eau pour me demander qui t'a pas comme matanga déjà. Depuis qu'on a ça la constat banque, il va commencer à dépendre à retrait. On n'a pas de quoi ça retrait le long, on a cocaté pas. Et puis on a le vélo au moko. Toza na ba comédien pe belé ya mibali ba kufa batika basi ya na biso ta kufa ya mundweri pe ya sonam atika pe vef na ye mais natika lo yokate mama wana belle-sœur wana aleka na émission moko boye aloba talanga boye mama lelo oyo koko bebana na ba artiste pour na makambo mbongo boye mais la vie continue lelo za rappel ikamubo ba to raisonner te photo benga pe mama ya veuf ya mundweri to benga pe veuf mundweri est-ce que na façon ya boye yo lingo kabwana na ba artiste na façon moko ya mabe famille ya pululu baza famille o babotela ki mobali oyo ozana relation oyo kotikala éternel banda na kati balobi avant ya koloba faut ko tourner ka langue 7 fois au raisonner de quoi je suis en train de parler. Est-ce que lelo bana wana okozana besoin batata mwasi na bangote okozana besoin bakoko na bangote okozana na besoin nini te ndeko ngana yena ngakutu kokota makambo na te parce que za mamna bino ya famille mais ngana yeka po na komo mona po mupepe nini hémorragie o ekomi koleka eloba ta na di luma ya mafa boloba te po nini mafa boloba te po nini papa masumu azana bana azana famille azana babokilo azana babokilo azana bakoko Merci Aminata. Donc je disais papa masumu wana akomi nini te lelo ezaki yo boye na kati ya organisation esali su papa masumu ye moko te tobaki papa ya bafingi yo mingi mieux tosala cohésion moko boye entre yo na batu peut-être o bango bamona ke bango nde tosala musala to travailler na président Fiston Saïsaï Pakalowi, Belcanto, Oxygène, Zouzou Zidane, nani encore. Bazaki Belé, hein. Ngamoko y compris, Orly, Ginola, Tozalaki Zalaki Wana. Est-ce que tout na bango, papa Masumo Simbaki Mbongo na yo? Le quoi mbongo za ya yo poso déclarer on te le baka za ina mbongo matanga pululu te mbongo na yo est-ce que papa Masumo simi mbongo na yo parce que hémorragie est comme kende mulai mutu so amonika mwalika moso salami ale oleki mbango fingi pa Masumo mwalika maintenant azana famille te respecter et puis botika kotanga tanga comme maman olive na buzoba botika kotanga comme maman olive na buzoba aza camarade na binote. Oh, poni ba impolitesse mo beza na cadre te so fadika maman olive ngai boy mais non ngasona za ki yo ko conseil na peso sona za ki yo ngai ngana bandolela maman olive na koma bana ya pululu tous les 10 ah maman tala mulongo pululu antiki na sima maman tala pululu te na pese exemple te na lo ba wana te na pesa na wana kutu te po wana tamso ebembe ko lia pe déjà tamso autant se sili mais maman tamsusu encore lukela bana na ne fils ka ta mabele mabele bana batika na po baza éparpillé baza ko pantana basangana na bandeko na ye na bandeko na bango mais yo moko déjà de le début au kabola ke bana na ngai ya ngai bango basala ba mama na bango et puis on ndoko lo bake basala mibali na bango oui bakabona lena suka fa baso bibenda baba bakola bana bango yo beno kabona suka ko soka mbalo tika bongo te on se mbala. Ce qui est grave au bout de perdre mobile na yo ressaisis-toi vanda kimia
tika nzamba lobela yo c'est la pardon bébé tika nzamba bundela yo ce qui réellement toi tu vois que il y a de magouilles partout ba loko moko boye mama nzambe ba benga ke mobali ya basi ba kufela mibali na papa bana bitike nzambe wana a bundelo a bundelo na bande nyoso po muta mokili lelo ngana kokolia na ngambonga minata lelo na lobi Aminata opesa ngote kei na passé simple mais nzamba lola so yoki kolela na ngai Aminata salinga boye nzamba ebi ndenya ofuta Aminata tika nzamba futa bato yozo mona ke balembongo no tika nzamba futa famille oyozo mona ke ba nini boye boye parce que tango loba mingi mokilimba mo ko mobaye ça c'est quel genre de femme akufeli mobali à 8 ans ya kofanda na 7 alela mobali na ye à 8 ans ya o déclarer maman Oliva Somba lopango. Pour l'artiste tout bakufa maman Oliva ebe bangote mais ya yoka kane loko eza spécial faut maman Oliva so azaka pe na famille botika pota maman batu buzoba botika pe na ko pota botika maman Oliva avant na non pe kimia ezate soko olali olamuki oyoki mutu pasi maman ka kiongoto olali olamuki linu pasi maman ka kiongoto mais non bozaka pe na ba famille o tout ça pe na ba famille to bimaka na banzete. Ce qu'on sait là, on est pour la bonne foi naïe. Monter mon zamba pesi mamana. Tala mutu eko kaba babota mana ngo maman Oliva bota mana ko kaba. Pour na ba niveau ba humiliation au biso ba auto so pesa kaye butu midi moi. Aze mutu za soupe mbe na bisote franchement. Mais so zo sala ngo zo tala na mesana déjà na bolingo, na bolamu, na kokaba, na nini. Les lobes biso ba artiste toza mal répété, on est injurié partout. Belle vie à la lili babe a on dirait yende mutazwa ki apesa ki chiko maladie ba fingi mwana batuna ba sorti nyonso belle vie fingami ya kotelema ya kongunza ma ya kolala oui on accepte maintenant toi oh yo pendant de faut l'exemple biso tozaki na ba exemple ma beto binaki biso tozaki exemple ma beto binaki na kingakati ma belle biso zalaki poto binaki on l'accepte peut sengi bolimbisi na bana poto auto lesaki bango par rapport peut-être ya comportement na biso moi je t'ai pas là déjà mais je le dis au nom des artistes to ndimi ma bena biso to accepter yango to sengi pardon po bolinga ki to za na attitude ya matanga lokwa ezalaki te sikoyo yokoko attitude na yo attitude nini opesi biso parce que ceux qui ngana koko bina nanga mokili kolo ba bon eza nango relation musala c'est une relation de travail et puis ça passe face à sa famille mais toi moi so bemelie mikumba bani est-ce que faut réagir dans 2 jours ya matanga est-ce que faut réagir dans 2 jours ya matanga na ebité loba nanu jamais atanga kunde mutu kimambango na ko sango te ngai nda nazabe na kufa mbai na ngakpane na vai na zina TV na bandi ko biloba loba na TV esimba te au contraire on vend kimia obi eloko na mona ngo mabe jour anini ya pour la kufa obi ke mwana ya kokwa liboso mwasi to mona ka jeune fille moye bo pesa nga téléphone na papa oh totalani papa ngabi yeso ka na mona mkolo makasi bo ozala wana yeso ka na mona mkolo makasi bo nde tenga mona koko oh bo mona koko ta mona shiko te zela biso to akufi na maman dans présent ni vidéo la série habité akufi le kino c'est très important que téléphone wana et puis téléphone ezala maboko peut-être ezala maboko pasteur mutaso ya mabatu soki mutabengera ala pour le te pour la akufaki et puis téléphone en tout cas maboko mama ya maman voilà bon pesa bino te ki mobali pas ala ki wana mais asenga téléphone eza passe donc kokonga conseil no pesa pour que nation dans la shit conseil no pesa o yeba ko se ressaisir yeba voilà yako yeba eloko ni to moni eloko mo bezo linga ya e matayo oluki otiki nanu esala bien et puis otiki nzamba bundelo nde mafa utuko loba ke yo moko mi bundela ke yo moko lekana TV oloba di n'importe quoi et décourager batu mususu oyo basakina ma projet ya bien ko salela yo po basalela ote mais ndezana to salela ka bana no de photo salela bana nyoso parce que bana na nyoso biso to batata mwasi na bango mais tout ça quand la TV attends nous ça tout ça ton l'excellent par rapport bivi na biso comment exposer quand internet donc ma coco soto leki c'est pas pour te léser c'est pas aussi pour te blesser ce n'est pas aussi pour te diminuer mais c'est juste pour te dire que ce qui muta kufeli azwaka temps avandaka asilisi matanga
pendant que aux autres la peu aux observer que ni les autres salema ni les autres salema te pour yo koza vite fait la koloba mais tandis que batu musu bazo bongiselo mara mususu prends le temps de pleurer ton mari comme tu le dis parce que tu as raison. On a raison, il y a le mobile, non, tu es légitime pour l'instant parce que dans l'État, moi, si je suis avant de mobile pendant 4-6 mois, c'est considéré mariage automatiquement. Donc, les a mariage, ça là, yango, qu'elle a sa femme légitime, je dois beaucoup du respect. Na mobile, à me la kingai, ba na pesinga ba na kitoko na boti, il faut na respecter honneur, na respecter combo, na zomunoko na na chapatex, na chakol. Na lelaye na fanda na se na biso baluba so kufe mobile ovana kiti te ovana se makoli na tout droit ole la mobile na yo oyamba mopaya nyosa oyeba kite aye après une semaine aye akuti yo wana aleli akei okuna zo ya yo nde mto ozala wana lokola aéroport ozo yamba ba visiteur nyoso ba yeba kite yeshiko akufa ki ba ko yeba ngo après c'est comme ça que ça se passe zwa kimia tika mokilité e bundela yo tika nzamba bundela yo biloka mokili les infirmières tiko oya asala ki kombo na e pendant tamulai oya bundaki akeya tikango yango moninga na loba lelo beza ba fanya nga ezala ba producteur ezala nini so lingo sunganga deke na ba moyi pona boy na simana nga bana nga batelenga na bazanga te loko lepo muntu muso azo welela deso muntu aza posa kabela nga ngai naza mbona nga na somi mafuta na nga na okumisa nzambe neti nde mama oliva lesa kibiso na bona ne to zimbongo to lie to meleze estenga pona lembongo na nga moko so na kanisa famille na nga biloko na nga na bila pesa nga moko na pesa ngo na bi atala musala na ngai oyo na sala ga ya bazoba esali ke nazwa biloko na bona ne bosani bozwa toki bafani na biso batinda ga ezwa bilamba boso ikokinga te lesanga ba mode lambo bafani na nga batinda ki na musala na nga ka onga na salaka donc bo aider biso tangu toza na bon moi po tala sima na biso délige Poulou a laissé ses enfants, baza nombreuses. Moi, je suis caméra, Poulou a laissé leurs enfants. Bato balingaka pululu ya solo. Neti ba mandat feza batindaki ba marquis batindaki batebele batindaki pona kotala ki artiste na biso sepelisa biso bosunga biso siko deke to ana bomoi botika ofinga so ba mandia po em so tindela kinga parfum po em so tindela kinga lipapa ofinga mandia metango na kufi oki pasi artiste aliaka kaka na ba œuvre na ye tokolia tokosenga bino parce que tozali kosala musala oyo ezosenga ke tozaba l'ouvrier mérite son salaire na biso eza mabanga na bata o tozolongola ba stress tozosekisa batu vraiment ba fan na biso tolobi mwa mingi on voulait juste kopesa ndeko na biso conseil lokwa ya kenda kina makambo na ye a médiatiser yango mso toki kopesa conseil na privé mokili yeba te yango biso pe toye koko on t'aime tellement parce que tu es la femme o ndeko na biso atikaki na ndako mais comporte-toi na ndenge oyo esengeli tika koleka na bemission tika kobenga tika kosala boye ezo diminuer pasi o batu baza nango pona yo donc merci beaucoup na batu nyonso balingaka FK télévision Fatuka Imbe TV et puis o balingaka son père télévision to sangana ki pona kaka koluka kocha kimia pour mankelele oyo ya ba audio oyo puis ezo sala bien te ya ba vidéo ba émission et ça bien te bo ozwa biso supo kala pété to sala sous émission musu po to linka to lobela kaka vérité. Le lot surtout on a bon moyen tout ça pour ça exemple maman Makila elle est sérieusement malade maman Makila elle est sérieusement malade si quand on est là akufa pour bata théâtre boye bata théâtre boye er yango ozana 10 francs maman Makila azobe artiste bazobela Baptiste bazobela papa Dadi Likambala bazobela tozaki na maman Makila tozana mamni et puis to perdre pasteur de la foi à perdre acteur naye nani mama wa ucho kufa mazozo azaka na groupe ya le ndaya auti kokufa toza lisusu na nani ngo wana okuto oyo balo akufa azana na groupe ya président Rock Bodo président Rock Bodo pe akufeli acteur naye bosungaka tangu bato wana bomoike o bana kotikala ekoma problème basalaki bazongisaki biloba kofinga boy ofinga belvi mabe ofinga nani mabe to lobi otokoka koloba to suki wana à la prochaine tokutani lisusu na mbala sima bisous bye.